Kofi peut d'habiter mindele bene. Ha! Biso voilà ko lobata ba Lincoln Centen na beta Lincoln Centen mi se Congo bana Congo banda. Nous avons porté V Madilou, nous avons compris que l'on a changé quartier. Ils ont changé té, tilelo. Nous avons soit yebaki, voilà nous avons prière bien. Mais hier on a bête avec quoi dans le coffee. Ah bon? Ça mon bébé avec quoi dans le coffee. Et bon, on a besoin de talo, on peut mettre ta coffee, le coffee, tu vas total, tu vas péter coffee. Et puis c'est ça. Alandi aspirine pour dire mon mari les a rendu aspirine. Donc il y a mettre oh toi dans la quartier la terre. Musique a fallu les tchatcho. Ba marlé dans les aspirine. Mbodode et a tchatcho. Asali yango pour fallait lingai. Fallait amener sur la poto. Ah. Fallait passer une opportunité. Alors c'est personne fallait. Les arabes plus au fin à Kofi plus fallait au lingo. Donc ce qu'on au salle comme boy fallait até OK bien. L'autre comme ma parler ya bakar, l'autre est comme et banda kala, ba ça valait des pichou bazala zala loko la bakala. R9 ça valait des pichou. Mutalik ça makas koleka. Au moment où on a toujours fallu si dans l'orchestre, là fallu ba vieux ba danger ba prêtre mutata ba coco. Tala santane zorande komi. Vana na tala bien concentré. Au moins que bazo bende déjà. Kaming te toyo ka sangwa. Na kombo na Yesu. Amen. Sangwa ezala ya malamu. Que nabika toyo ka sangwa. Na ezala ya malamu. Ndenge bakenda ko binisa ina podium. Na martyr balati polo ya mwindu sans qu'il y ait bakazali leader ou diriger ba missa flash abina pe boulule na concert ya star na biso Fally Ipupa ah et le on les a touché pour na yo et sopa ma bé ça ma kosanga ya kosa biso tout ba missa pe sans to préparer ça dit au préparer voyage à Porto faut ça sacrifice ya okanga ba carême ba prière na yo ba mamunyo surtout azo beb ça de l'esprit na ba mboshi wana azo beb ça de l'esprit ozo mona ya moninga na bien que éclaireur tilelo éclaireur ngo za na ndé nini éclaireur batinda ka etinda mais akokisa etinda te pona mwasi ça m'a kenna na nyungwa kofit et belé première voiture ba sombela e RAV4 na misu na la vende la PO patron na yebi ndanga okumba te balukela nga chauffeur na vzala na télémat na télémi bona otala na avenue de la paix quadra ayate na otiasko vieux quadra na petit na Fally courir les carabinti monde entier ba tout ba ye bien pour vieux a poussa na tia ya na makambuana où est abnasko yango dans selon pena que non mozindo et puis ma commentaire ba comprendre que non lui vérité qui sinzora azali coopérer en couille on a TV oh na bien la vie privée na ye azala côté a fallu pour soit Kofi un point entre vérité à moi on a vérité bon problème on a vérité non selon pour ngala yebi kati on a vérité oh mon aïe que non somon alanda Sam chez Mère Sakula alanda na machette moulai abamba e mondo bon la orchestre bitumbe pas Mère Sakula na bandal ba secret on a te ngana biso to yebi yango bazali ba master to zala na bango na ibango mutako kamata lelo obeti 400 millions de concerts na ko mono ka ndenga na yebela ki ko changer lo moti pona yebi yo ndengo wana est-ce ba bakisa mutu maboko na misapi na bilo ba nyonso basala rien bazaka mutu ndia za kendaka toilette alala ka ronflaka atangaka soyi aza mutu normal so landi secret ko kenele keba zaka moi prudent so za prudent te ko sieta to simba mutu abiso tout ah tu tires les balles etikali ye etikali nzora na bien le loter kala na kenda hôtel petit na so danseuse bibi secret
Lincoln Center. Nana sa beta kuna. C'est lui-même qui fait le milieu. Voilà quadra. Ba beta qui na ba avion. Ba série on te ba beta vira mon avion. Vira mon ba ba car na ba avion kala. Ba GMC ba mutu ka munene ya na avion. Ya na matadi te. Mutu ka munene ni sa patron là. Le retour via ça. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Tu connais ton Ganaza, c'est Fire Mission. Venez découvrir Fire Mission sur les réseaux sociaux et participer à notre campagne de financement participatif. Fire Mission est votre futur jeu de la street et justice. Participez à notre tombola, tentez de remporter un visa, un billet d'avion aller-retour pour la France. Prise en charge, hôtel plus invitation à la soirée d'inauguration du jeu Fire Mission en présence des stars. Check ça, fais ça fort. Tokende shikoko, tokende shikoko. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Merci pour la confiance, la considération au Salabiso. Vous êtes belé à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité dans temps réel. Merci là, vous êtes belé. Tu sais, vous avez la société, vous avez l'entreprise, vous avez la soirée, vous avez la barbecue, vous avez la single, vous avez la EP, vous avez l'album. Contactez Biso pour la promotion et l'activité de Bilan. Tout ça, il y a un travail dans le travail dans le concert dans la France. Tout ça, dans le théâtre chez Coco le 7 juin dans le théâtre du Blanc-Méni. Et ça, c'est un événement où tout c'est avec chez Coco, dans l'acteur, dans l'actrice, où tout ça, dans la fiche de Bisso, qui est invité, vous allez belé le 7 juin dans le théâtre du Blanc-Méni, vous allez belé, s'il vous plaît, tout c'est avec chez Coco. Bonjour à la place. Et tout ça, Pater Maestro, Espoir et à Brazzaville. On a un concert le 31 mai dans un nouveau casino, dans Paris, nouveau casino. Bonsoir à la place, s'il vous plaît. Vous qui na FNAC, vous qui na site, il y a un nouveau casino. Et puis, billetterie déjà ouvert depuis longtemps. Bonsoir bien, tout dans le 31 mai dans un nouveau casino avec Pater Maestro. Tout ça, pasteur frère Jonathan Gambé, la piste sur rendez-vous le 2 mai. Donc, tous allez bêler, s'il vous plaît. Vous êtes au commissaire Nzambé, ou appelez ça souffle de vie chaque jour, gratuit. Vous êtes au commissariat avec un autre pasteur, frère, Jonathan Gambé, la rendez-vous le 2 mai na Zénith de Paris. Vous en avez, s'il vous plaît, déjà place là. Les padres Ferrigo, là, le 7 juin à Bruxelles. Le 7 juin à Bruxelles avec le padre Ferrigola na jet set au grand complet à Bruxelles. Donc, on va jouer à place T. Chaque fois, ça bino vous la sold out. Après, on benga bisu, botu na billet. C'est le moment, et on va billet. C'est le moment, et on va place na bino. S'il vous plaît, tout le monde le 7 juin à Bruxelles avec les padres. La Pulga Cosa Nostra a un rendez-vous le 24 mai. Dans le Dôme de Paris. Tout ce qui est s'il vous plaît, vous avez la place tout dans le Dôme de Paris le 24 mai avec Héritier Watanabe et la team au grand complet dans Paris. Le 24 mai, vous avez la place, s'il vous plaît.
Gaz Fabulous le 26 avril na nouveau casino de Paris. Le 26 avril c'est là. Donc samedi, vous à la place de Bino Tokutana. Na Gaz Fabulous le 26 avril na nouveau casino Kuzangate. Merci na bandeko tout au balandi biso, merci na bandeko tout vous a connecté branché. Ndeko to la biso ko hésiter tout le activité na yo tout informer na banamboka. Contactez biso on ensemble. Tchétché de Bal, bonjour. Bonjour Miguenyema. Bonne santé. Papa Ngeli Miguenyema, le grand courageux. Tchétché de Bal. Il faut souvent encourager. Alors, tu viens d'arriver, mais aussi siège dans Saxel. Sans ça, puis Banoko, il y a Saxel. Voilà. Ma coutane, il y a Tababa, mais la coupe, la musique avec Tchétché de Bal. Ouais, courage à moi. On n'a pas vu quadrat. Biso tout. Ok. Morotaro lukaru pete biso tout de tozara on ne soit nyataka ma colonne na Oshwe na lopango ya V quadra o to alia soupe ya mamami o batile ka soupe na sani donc soupe ya mamami ya mo chance ba pesa on dirait ezara singa na kingwa ezara mama samsu wana bona bango let net bon après yana bat musupu muna lina ndaku na ye ana poso lia malewa ya mama ezali malewa to ezali mama mi ondo sala bino ando lambela bino lokola bana na ye ezolo edo ma trop na ka pas parole so chakamade so mama mi yo a eu sanga soupe ya mama mi que son âme repose en paix. C'est-à-dire, maman, on a des sens. Restaurant, et luxier, et patron, ils appellent un bougie pour l'entendre sur moi. Et puis, ce que moi, nous avons signé à lier dans le restaurant, dans Oshwe, c'est-à-dire, à Nambongo, il faut qu'il y ait salaire, il y a quelque chose à foutre à lier. Mais si quoi, biso presque tout au bétail. Vous avez un restaurant. Restaurant, il y a une ville, il y a l'art. Ok. Bato mbongo ya danger ba kitakawana ba yakawana ba liakawana. Donc ils a restaurant où ils a qui reconnu il y a makasi il y a patron restaurant là. Alors on a deuxième sens ezali tango orchestre et kendaki Olympia. Orchestre ba musicien ba kaboni ba ndam batikali na poto biso auto tikala ki ana ba recrutement to sala ki na sima biso tout maman mi andotanda ça abano tanda biso tout a otila so biloko mais to la paix académie ya mwana na télévision mami abi bomoni bano nyonso bazali bana nga tande bazo finga nga mwana et solo oui en fait bino vous avez na kin biso to na ma campagne na ma campagne na le kune pas mamami to kota maki maki bazali ba venzanza ya dio batu tout bazali ba motakatif ba shikito batu nyonso tout fali ona biso tout biso tout ozaki ba course ba Jordan biso tout ça dit bâtir la absolue Damas na sani et pas maman mi wana ce que ça il y a restaurant te azola mbela so pour bana après ça so force OK on le moni que non biso tout tozana lumière partout au Kendaka au monde oziyemba o chanter kofi mo ba bombongo ba o sepeso pour ani ozam moto kofi olomide très bien alors so au fingra na en fait bakolonga ba comprendre tant beta di bozo beta ni solo ya mama mi bondo kulia bondo ezaka ya kusomba ezaka ya kukabela ezaka ne puis otolo belo moko tombo azopesa bino bilo kulia azolakisa bino ba musicien ba utaka academia directement quartier la teba sala academia bazo finga kofilo mi ne bano choquer mama mi et ça là qui est passé et ça les passe abi ah voilà ce que tozo sala tozo biso tozo bazo servir so Damas biso tout ah era la maman mi aya tiel so moi na biloko kolia biso tout tant tozozwa ba moto mona pe télévision ba moko tota l'émission na poto académie salemi wana manque ba ndi ye nani maman mi atala pena boyo abi ah botala nde bazo fingela nga mwana ah ouais est-ce que bino pe bozalaka ndenge mona bango ah ouais mutali bosa wela ko ndima fali mama mama biso to ko sala ngo te ata mukolo moko te ye pe na sala ngo te na finga kofi olomide te nazo beta lisolo ndenge ye alobaki kaste oyo koteli ngala bika ndenge ya moni ya vandi bona vandi apona kotela mutu te mais aiza sur la vérité kasi ngala sko no beta histoire ngo nde ezalaki muta wela ko ndima va mama to sala ngo te maobi puku so azoli azofula azara so mona azotindika batu bolo bato aolia ofula mais
tant que ça la bonne nzamba zo mono que non aux autres d'appel ba manquer vie pour place aux alaki ma besko ya ngona mais maman mi ala kisap to mona to vanda boui to moni to ba wanga na que non to finga to manquer confité siko nde au mona pe résultat ya restaurant de to sur la restaurant ngona donc ezali restaurant oyo ba patron balinga ki mingi kutu vela nga somono dolce e ba nozaka soka sa kofi so ngo futa somono benga ngai o moi me mona yo la pale allez oh maman combien de plats somono ya na da marana e mère nga o salaire nga o ya o katakuna on appelle pas maman mi combien moi ndamu notika ki ngo tam sur $200 nozwa nyongozali nango ya $200 tant soit futi somono $400 200 et na Damas à 200 passion maman maya zapé za la rala to vali to ba ina biso deux années ngona donc eza ba histoire o ezala na histoire ya vie ndenge biso kongbalwa ke no congolais ako biso ba congolais ba misu baza bien ba misu baza ba comportement o pena ke no alobi ke no na rosala le loko na te mais ti comme na niveau mo ke système mo ya kazu le 20 andimi asaliam ko finga ko manquer ba Koffi Olomide bazali lokola ba ange nzamba tiaka baya bazala liboso ya kopesa biso guide parce que ba père pe bazala ki ba veta boulay bazalaka ba vie rochero ba vie luambo ba minene bazalaka ba vie madiata ba papa wendo bazalaka mais bazali pe na conduite na bango ezalaki mais Koffi Olomide pe ve quadra tango yepa yaki nzamba pesa orientation ya ndenge ya rythme mususu pe yala o esake no o mona ke no basi ba na musique na ye ba patron ba tombongo ba to benigme ba minene ba patron ba na ndule naye nous on a pneu na moi ba lix ba papa luambo ba lix ngona pe ba Koffi Olomide basaki na donc ezani ngona ko finga ndelo tozolo ba a même ngai elo mona sepelari na côté lifalité na sepela pour baro ndenge za boye ngai na ko longwa te pona ndako finga leader na zage pa naye wana faux et bébé sa carrière carrément pe na mona sala yango ni o bani na compagnie na lobby Fally Ipupa conseil o apesa na ba musicien ceux qui musicien longwe ko finga leader na yote wana vraiment na mona yango trop ba conseil apesa mais musicien tango yo bi ko longwe pa leader mo boye aucun coin ozo finga yeba ke non ezolia yo carrière et baby saranzela bat nous ba nous a petit ne manquer boy ata 5 ans na pekabeli mais a aucun no finga a aucun no manquer ozo mon eza conseil place on a c'est plein conseil a fallu apesa ngo pa ya ba presque ma ministère belé alors na lisolo na obeta sko ya restaurant biso ba kabola pe biso biloko kolia biso tout kaka na ye Fally masa na biso tozala biso tous ensemble mais mami la kiso bota ba bisa kali on ba ofingela nga mwana ba ofinga ve mo pao mais le tam so mo pe Fally afinga ne ko fité mais ba attitude ba signe et la kisaka bo vana ba moni bubulu nda manquer Koffi otali ba nto ba tele mitam so ba kangi photo bubulu yonde la sala pas Fally hein bubulu yonde la sala pas Fally bubulu mais beaucoup là comment on travaille na Fally dans mon match papa toi la TVA oh bubulu yonde ce pays les kundi protège na société naie ce pays azana ba contrat naie azana ba kamuna na ba engagement naie aya pe poto somba kami tukana cher place nini oyomona asala na Fally bango Fally azoka société naie ce qui a un événement pour la sécurité, ce qui est normal, JBP Azoaka, Fabrice Azoaka, Weranson, tout le monde même na Wenge Bazoa, sécurité pour les Yondi là. Tout c'est tout confondé Barankin. Tilo, Barankin n'y soit Koffi, pour là il Fally, c'est ça. Non. Surtout qu'il y a Tangi, au moni tangu, moi la main betaka URN nanae. Te l'on que Boubou Yondi là, aux autres collègues n'était ça la pas Fally, l'on s'il te plaît. Parce que tu as TV, Miguel. Mais Boubou là comment la Fally? Te mais ko ba solo la bien, mais ko lo ba ça la pas Fally. Est-ce que la cachotté c'est bon ngala oza ngai omone na osala émission ngana oyo kilote ngana loba o ngana yebi Miguel mais on ça peut bisoter to vandi sur ate pour ça biso Miguel ngala kol na maboko bubulu to uta na vera mboboye na to uti ne pa na ye na avenue de la paix to ke pa bubulu
nanga muta mona bubula va ba mise presque belé ba jeune amikinga tchétché les balles le pango ti ba atonga le pango mamutu bubula zali proche avec quadra ya makambe belé CPI mais CPI le ndenge akenda koma na ena azala na fali na buluka ndenge azaki na conflit na Verambo te na zana fali après soit kofi watu kanisa te eza veri na bango te to kanisa na biso kaka eza normal pe ko kanisa ningo to kanisa eza veri po ba otikala ko kozaka teti lelo ce qui est bien olobi bazara na fali mais non asala pas fali ce qui est bien c'est ça déjà ba otikala ko kozete na Verambo pona nini yé CPI a préféré azala côté a fali po soit kofi un point entre vérité on a vérité bon problème te on a vérité non solo non po ngala yebi kati on a vérité pour le donc pas beaucoup siko na azala rapi na papa na biso Juna Janana ce quoi azala papa Juna Janana po choix nani est-ce qu'il rêvé ça ngo que azala Juna mais papa Juna ba séjour news ya papa Juna Janana azala na bobuli yondela mais Juna papa Juna Janana pe azala pe na Kofi amoni siko bazana Kofi muto amisi na mona ke na jibe bobuli yondela na otomoni na jibe na fête na ye na moni na Fabregas na moni na Weranson aza muto bon tout le monde bobuli na ma musique aza chef d'entreprise là tout changement ma musique et ça absolument bien voilà na tena so exemple bobuli zo ko pesa mais to tchena bassi ba musicien parce que il y a aussi musique te yaza mutandule vina yango wana ngai na omoni na émission oyo ngala olanda yo na olanda mutu te ngala osola o veria masolo ndenge sur la vérité ne non sur la vérité c'est-à-dire bubulu de la comment na fali peut soit kofi très bien et qui rend tout comme pena onani mutam boluti à Londres mutaluti à Londres c'est Simon Bongo tenani vena noko mboshili pasa noko mboshili pasa comme ne kiminga muta Londres bo ya boluti wana bo yepe batanda maka pena boy bango souci na bazanini kofi so bi l'accent ben non qui n'est pas fallu pour ese mutema et comment ka bongo yango mona pe CPI yepa tala bete na pe loko ngana rambo to koza souté on a zo petit na fali to zana yi or CPI na niveau na ye akoza pe na niveau ta akanga na fali pour na reçoit sa kofi mutema eza dignité na sala yango ka po et soit kofi ata so kofi a reçoit ndenge ni eza na sens wala yango mona ngana episode vérité yango na otanda eza mabete donc ba comment ba lingra kofi te net il vient sur bouboule a lingra le sous quadraté donc ayi donc si la pena copé vida ozomo ba solanga ngwana ndi omoni lelo toujours sur la lelo boy veri yango quartier latin lelo est divisé par deux habité ba tout aiza na sur la vérité voilà micheko saraté ni michelo ba ozomona divisé par deux toujours ko bien quartier latin lelo est divisé par deux ils ont bateau ba préféré na bango bazala na Kofi Olomide na moni ko to vena un grand prêtre Savané de Picho ba na pire vie na pese mbote so ko tala biso na moni Kofi Olomide tie na stati lelo na moni ba to musubi ba préféré na bango fali pour na région na bango je sais pas so bazara bazara na même contexte ni ozolo baké pour ba pesa fali Kofi passe il faut bazara na fali je sais pas mais ils ont bateau décidé bazana bana na fali ba musicien quartier latin ba ancien ya quartier latin belinga na ebi ba bazaba proche vraiment ya fali pour pas na kotangelo même dormir na bino kala on a comme les arana ni Djikapé là champion si je me trompe pas on a dormir à la Vignora champion ça dormir pena que non confirmé na quartier latin ça va donc né quand on zazalé mais ça dormir à la Vignora esthétique la Vignora autant la Vignora mais Kofi score donc gagner bon ba disque donc belle combone bon champion esthétique champion tout ça basungaka epo omoni Koko Chomba era premier taille na stemai vient na biso wana vient so Koko Chomba akenda na Victoria nde bazwa et champion baba était yel ko kanga noani to tiana pour la décoration donc ya zakina na pour la décoration Drumer à la Vignora azaki wana pour la décoration ba mona ga on a peu vieux ramo pas au flatter les gars un peu kende na bongo mais ba tout pena ya kati ya mouvement pena que Drumer orchestre ezaka ninga cheche de balle pour ngana bandaka pena na masalo na drum wana Koko Chomba zali wana vena nga kapangala zawana
bon drumero ba beta pena na quartier latin champion ba ritme na beta a beta a dendra a ozang sa tamo na gni mais omoni ba guerre oyo bolinga des fois bo tirer contre soit Fali je sais pas abano côté bino ba mero petit à petit hein na ide so comprendre mon ngai abano côté bino ba numéro ando côté bino ba numéro letiye ayo le kana TVT pour répondre msuyo mais ara na numéro mo côté tac on da côté Willy Bula numéro te nga biloko le pas ngile kate te mais quand même comprendre Willy Bula ba côté numéro te wala mige ba sans effet biloko mike ah OK wala biloko mike oh mwana laki mai ndombe mwana laki mai ndombe musengele ngana kolina laki naza mpena musengele ya laki mai ndombe nga ba biloko le karate nga obi nga ba problème bima ke non nga la belisi champion matoi Bessi matoi oui oh mais ça peut soit combien bête kaka pa litoy comment ça les passe ah eza tchétché de balle ah OK wa pa sera na otaki village na voyage na village na biso oido san hein mère nga me ngati taki mona mboka na biso visite na profitaki na monaki lac mai ndombe na monyango na moni nongo non renouveler ba partie te na tonga la utika voyage ko koma na komi na comprendre te mutso abeti drum na bato e parce nga pe na belo le kanati si ba bomba ke no tchétché yo eza yo to comme que ne voyage biso mbale to kenda ba Cameroun premier voyage to mema ba Fali wana premier voyage na ba soleil te ko benga mutu Fali wana eza avec tout le respect lelo azo sala honneur ya bino nyonso bato beta na quartier la mige ngala musicien yoka ngala musicien pas musicien na problème na yiti azo mituka ba 300,000 atongi palais ya valeur ba millions donc Fali wana vraiment obi maloba oyo Fali wana vraiment te oh na loba Fali wana yalo wana Fali wana tchétché wana fere wana debal wana avec tout le respect azo sala honneur à part non ya Congo na Afrique mais azo sala honneur na bino misa quartier la te Miguel, j'espère que non, yemo mutongo linga kono bien te. Tshozolo babu. Mo lo baga po obongisa yo nayi. Na po saba na balinganga. Nga ba na ni balinganga bongo ça suffit. Voilà. Na mwasi nanga. C'est-à-dire frotter jaune. Muto mokila linganga iti. C'est-à-dire frotter jaune hein. Po ko linganga lelo lo bobo yanga. Ba nanga balinganga pour la vie. Muto zo tanga wana. Te to sola avec respect. Non tanga bon yo. Sola na parti to sola. Tanga como muto oza l'aise. Miguel. Mais avec respect. Non. Miguel ngana ngai na lobi ngai na osala te ke non na sala ki ngala zaka boyi na za ba formanga te gauche à droite te ngaba sala nga boyi na vérité na zala ndé na zali boyi tous les missions na sala na finga te ke non mona bemba na te na ko ba bongo te za mabe mais na zolo ba ke non bazali ba master to zala na bango na ibango mutako kamata lelo obeti 400 millions de concerts na ko mono ka ndenga na yebela ki ko changer lo moti po na yebi yo ndengo wana est-ce ba bakisa mutu maboko na misapi na bilo ba nyonso ba sala rien bazaka mutu ndi aza kendaka toilette alalaka ronflaka atangaka soyi aza mutu normal yango ekele na bongo toza batu eza makambo nini te toza batu mutu akota la voiture alongo la voiture na première tous les voitures longo na première voiture yango longo na deuxième quatrième so longo longo vitesse toza batu nzamba kela donc muna mutu so ozala 10 milliards de voitures so ba nini en fait c'est normal il y a pas de souci toute une question quartier latin bozo welela bozo bungisa grand chanteur parmi les grands chanteurs il y a histoire à quartier latin Venebiso Chamberton Tikibiso obi ba kundieka lo waza musicien te ça n'inga pas si que son âme repose en paix to ebi ko te mutuni azaki responsable matanga a informer ta presse que migi ba kunda Chamberton boya jour tout le monde est musicien monta quartier la terre zaï lokola parfois porter parole na organisation ya matanga pour informer batu to accompagner ndeko na biso Chamberton na se mabeli Chamberton a yemba na album na quartier la terre abeta ba concert à quartier la terre ba musicien à quartier la terre na yemo ko viera mbazangi billet ko ya potuti pour que utika muninga na tango na ya suka bozo wele na nini na kati ya quartier la te baninga bazo kufa izo pesa bino leçon te que rancune ba problème tout tikango voilà bien pour tout tikango mettons muninga kufaka esenga fu bosangana bino nyonso bato quartier la te bosangana pena pour na minute ko soine ezate to kunda Chamberton bukundi pe muninga botali pe mukilango Chamberton la ibogar ayeba kolata makei lo pe mutu so ko kende yo poko kende alors nyonso to wela awa
un nom na tina te mais bokundi Chamberton te bato quartier la te boya mité mandenge ni que son homme repose en paix. Charmba Chamberton, meilleur chanteur. Oebi ba am na ba on se en paix. Moussala au Chamberton na salle na quartier na au passé ko sa salle na quartier te. Ils ont différents, j'espère. Ça va servir kaka. Ba servir kaka. Ba servir kaka. Le roi de ba sala va servir kaka. Voilà. C'est-à-dire au moins il passe quoi c'est. Azapena awa ko la manding wana te. Mais ceux qui le comment aller la maginding wana parce que bateau ba wela yi ko zo matan en de le devant. Tant ce bazana ba conflit na ba mo boye. Ce conflit wana Nazo ba bateau na ke bateau ba wela yi ko tete matan ngo komi nga mo na zu ngo de le devant. En fait quand on pose ba question à clair so vous ne répondez pas clair et ça bien. Oui, kasina te bateau pour moninga yi. Tanga ba kombo na lobit. Mutazo matanga na eza ye nani anel kazo matanga bike matanga ngamo na uskunda parce que c'est bon pour azo ki charge yaki na mikili mona nani no kwa beli a cadrer na hôpital a dépenser ba mbongo sali tout pour parce que ça ça la bien mais nzambe yemoko le roi yemuta kila parce que c'est nzamba zui on lui m'a pas c'est alors vieux quadra na otiasko vieux quadra na petit na efali courir les carabienti monde entier ba tout ba bien pour vieux a pousse na tia na makambwana azwango pe ataku fali azwaki yango na makambo na ndenge azwaki keno yeza responsable la dai bona boye vieux amona isusu ndenge ko pousse na terre kota na makambwana eza passe alors yango lela ki on ndenge ki ndeni parce que ça musicien Koffi Olomide parce que là jamais cause la musicien a fallu parce que c'est une histoire parce que là jamais cause la musicien a fallu azala toujours musicien à quartier latin patron de c'était Koffi Olomide alors nanango a décidé Koffi a joué à matanga même si zonga au côté de matanga qui va décider parce que Virambo atalika que no clique ba pecho ba comment manquer un respect via mi benga na boya problème si on a matanga mimi akenda indeni que son âme réponse un peu meilleure na biso kasi mimi parce que écoute il faisait à Paris quartier latin to talara pour monsieur ko sarati via na Paris il y a ndeko to tika biso bon pour la Chamberton na se plein na mona tonton la yazalaki wana na Eric Mente na mona yale pe modoga yazalaki wana balelaki matanga bazaki ngasko lisala ki nazaki musika na haute province mona na matanga ya laiti pour donc le jour on a aussi ça cop nanga pour nous train à 2 heures du temps pour comme à Paris il y a un petit compliquanga bolingana na bino te ande bozando e mana quartier la te bongo on dirait bozara na bino bon no kuta na bossa musique mais c'est pas vraiment l'amour vrai vous avez vraiment la bolingoté c'est mon frère le lo akotika biso ti ba ke côté na lilita tout le monde quartier la tête déplacé tout le monde ba musicien quartier la tête mais présence ba musicien quartier de bazalaki mais majorité bazalaki te frère tout en liste de musiciens à quartier la tête au bazar na Bruxelles au na Paris bazé belé mais surtout tangi bat bazar qui on ba commis 5 quitté ba musiciens à quartier la tête ba ope bana Kinshasa bazangi ba monga ba billet bana ba doki mutu na mutu comment na makambi belé est-ce que pour nous kunande kona bino quelque chose ba problème makambo ba nini Chamberton qui est ton nom deuxième day à quartier latin tout le monde dit bon on a un sabotage parce que tout le monde a assistance il y a un responsable à quartier latin zoyate et puis staff il y a quartier latin ba musicien à quartier au ba longwa au ba bazarana poto bazo monde na il y a pas de souci et ça que dans ba ne longo trop misu ba eko sarati o e moni vraiment za yango siko Koffi Olomide na Sam Chito izalaka yo obita na academia obita pe na quartier latin nani éclaireur éclaireur dans éclaireur Sam Chito éclaireur par rapport à quoi éclaireur bato académie ba mission académie ba sala réunion bango tout ba été yo éclaireur tout tinda o ki nous mission o yana bango le biso to yaka premier tour ezaki nimbongo Sam ezaki mbongo ya bato nyonso to basangisa ensemble président ezaki Sam Chito président ezaki Sam Chito mais tant bazwa statut académia pour académie panza na somo mtakena na statut pour ça somo na apesa statut
pour orchestre ça la faut président vous avez un statut orchestre parce que les comme bon ça pour ça mais un statut bah tu as président étiquette l'académie biso peut-être que président y wana surtout comme la mikila parce que petit na ngane bato tout au long là bango ngana otika la bino to sala ngam na biso maintenant tout le monde a bon ba bina que ah Nathalie Modogo Barambo yale Nathalie son monodolce mutanyo comme rapport orchestre nae Nathalie batuno surtout na bi ah azo beb ça de l'esprit na bamboshi wana a beb ça de l'esprit ozomona yango ngana bien que éclaireur tilelo éclaireur ngo ezana ndeni nini éclaireur batinda ka etinda mais akokisa etinda te pona mwasi erreur éclaireur ngwana to shola mama basi arate moni atona plateau basi vena et ça biso bienté migi ngala lingi omoni ngala lingi nde to sala émission est-ce que mwasi yango abeta musique migi omoni to sala émission ngana yo ngala lingi otika ngana na expliquer ba vérité mais lingi nde to kocha basi tina musique te erreur mwasi na ye combo mutu natanga kombo te. OK, c'est bon. Ça dit mutu ngati ngata msusu na zo na rozo erreur mo na zo pona mwasi. Teka mwasi ici. Ah, OK. Datang kombo mwasi teke mwasi tel ti. Ça dit ba tinda éclaireur tinda mais éclaireur ke ndaga sala tinda ngondambu a sala ngo 70% a kokisa 100% tinda te. Ya ngo mona résultat la ngo pesa lelo académie kufa. O mona yike non so mona landa Sam chez Mère Sakula landa na macheta mulai. Abambaye au monde bon la orchestre bitumbe ma pas Mère Sakula na bandal ba secret on a te ngana biso to yebiango ozomona tant battu au président il faut le battre mais il y a tous un statut d'orchestre yemo Sam ayeba te que non statut orchestre eza wapi battu au président la monoko et sili donc tu kaza osani ki président ayeba ki te que non faya za pena statut orchestre tant académie panzana ngamona comprendre que non mutu ya train c'est ba katika nyoka mutuka sort ya nzoto koma osalabo ya monaki biso ko tika na nzoto bisolo ba Sam to tepaki pour somona longwaki c'est lui le leader so muta panza kali mais ça va Koffi Olomide muto a panza pena kali mais ça va Koffi Olomide moko lui-même Koffi Olomide non Koffi te ah bon académie panza na ba bureau académie ba bureau ko entourage OK présosa danger somona mona ya zanan mo ba to somona Dolce, yom to sala mouvement mon ma comme c'était ta Sam ba bloquer ça. Ça m'a que chaka quand cette académie Sam titre jamais. Ba bloquer na. Yom to sala que non académie panzana conflit. Peut-être ces agina en somo non. Na ma bela malamu faito bando yo kelekaka. Pour ya non ni ba sacrifice orchestre makasi. Mutu mota sala sacrifice na académie ko leka somo no Dolce azaki. Asala ba sacrifice ni. Sacrifice mutu ko la peta on sa toi carême ya une semaine à Oliate capo d'orchestre ça na succès. OK. So monodolce anyo kwa mipo na académie ayi tete ba seka ngai to mona ke no alela ya Sam ya ka boye to sala ba idéologie Sam pe ba benga pour ça ma kitarati Afrique ti ba benge sama zongi ba bandi obeta la bango zo beta la bango ezaki na ngomene sateka ke faut ba musicien ba utaki ça ba kopesa biso force poto to attaquer biso sko tango to ya me faut mona to ya na biso mi to ya mikili to ya mikili to komi na mikili to s'appelle vrai mikili académie mais tango académie et panzana to mona sort taka net ngai cheche de bal na telema boé to préparer to komi na kin to uti mikili to ye na kin to beta orchestre ça pas leader akei somono biso tika ina Sam to banuki ne oteto sa kota ko kandala pour ça mara teti ne da so mo tsabe wana ba dazo kosa so tsa ba blona sa zo wana zo kosa ngana na yebi secret cheche de bal ngam na oloba na so la vérité to tika ina kin to bandio 4 ko kandala ba se 4 ko kandala bo ma ngata ade amoli le koti ngana longo na zonga na pa virambo pour na mona ke carrière na yiko motepa nde etika la wana avant kolongwa pardon excusez moi avant kolongwa et ça là que non to si to zonga poto peut-être to zonga semaine tel ça ma kosanga ya kosa biso to ba mise pe ça to préparer ça dit au préparer voyage à poto faut ça sacrifice ya okanga ba carême ba prière na yo ba mamunyo surtout po oyebi ke non nde nazalia wa nazo kende mikili ozubi lambo kabibo na boye mais na ba passeport wana ba visa ezate mais ça mazo surtout comme tina aéroport na kota ya pembeni aéroport Anjil toujours kende poto o botel malon pembeni o nini susu yale
et ça m'a tika la batamagi pour dire ça touche à tirer sur mon dogo na mboshi oh ngabi ya ni nyango susu oh te moi le kamo zo sala le kamo sala meilleur que bon ba yebaki to comment tu as total na passeport ba visa ezalate tu monter en avion de tu même sur l'aéroport pourquoi tu as tellement on eza ba bien on crime na sera mon bout attends sera mon bout de ça yara mabe o sala ba tu mabe ba pour mettre moto potote et viser za to me mettre na aéroport yango sama sala na bere rebelle na l'académie ndo mona na l'académie na zalaki ça me pas nega do ça malinga muta ça succès même bourron pela na hôtel ga ndaka ngama na check po bourron azaneka mutu mwa kipani makamuti nga sama sala balanga ke not misela nga zolo yo cheche na pont noir yo mo otama na bourron to koma na pont noir succès leki ya makasi donc succès leki fou so nga na chambre mo na bourron mais na utu skona boulot na zongi boy na kuti bavani ba mabina yo foto la telo bagan na i presse on la telo bagan na scène o yo montama na boulot na la telo bagan le pesa so mbote na gant oh aina boulot pamba ka po boulot ça la succès na pont noir ya do mon pata sa ibili solo ozomo on a do mon pata sa ra ozoye azora boulot a créer sur tel côté mususu na German boulot to kina ba playback na biso comme côté ça va me bismo aller on peut faire la photo d'hymne ndo mona bourra mona ka moité a longwane na orchestre wana ami benana mais le ne ba kena ba colosse ba kena na bango les rapport façon de gagne pain c'est normal jalousie on a eu besoin de ça on a sur les vérité na epona na détaillé te mais na ba vérité ça maza bongo premièrement ça jaloux na boulot ya batu deuxièmement ngai kaka ala kati ya Paris il y a un petit mobo Shagi Moindo à Paris, bah, c'est un sorte de bah, 2000. Petit, moi, si tu as tu sois bien, ça m'a boulé, on dirait que tu as petit. Tu es beau, atteindre soliste, puis tu concordes. Aya ko bundi sanga bitumba, pour ngala bimana Shagiona, Shagiona Zagi Borna. Troisièmement, tu as répété dans studio Jam, na Vitry sur scène. On va c'est toi à Paris. Ngala outi na kati na bimi libanda. Na mono ba fils ndebo ba Corée binaka ba qui son nom repose un peu ba Zulu tout ba zo ba pompa gaz lacrymogène code appelle ça code ne faut laisser ça voilà na Vitry sur scène na studio Jam banko oya check ya ngwana wazana ngo et puis lelo ngana vandi Nathalie check avandi ya lobi que non na ba rappel ko beta likofi bia sa virambo et ça conseil na opesa azaline na wana za makamso academia na longo na wana mais na pesa ka vient na azavi check azavi vient na pire vie tout ça là na mais ba erreur eleki ebele il faut amitala ndenge bakenda ko binisa na podium na martyr balaki polo ya mwindu sans qu'il y ait bakazali leader azao diriger ba misa flash abina pe boulule na concert ya star na biso Fally Ipupa et le on touche pour nayo et so pas mabe mais ezali quartier latin et so yete qui batu ya quartier latin ça me pas bête na quartier latin wa ba benga ngo sans esprit siko so ba benga yo ngo boya nga checho le balwa o muta soma muta ba vérité ngala sina ça na bino tu boya na répétition bola tabe de muta tabe Montana kasi lo luka ba conflit manu ba kunya ngwana na bi Montana la ta bien ba rep bino tu ba soleil ba bola ta bien te la répétition ba petit ba rep football la bo zonga la ta bien c'est ça comme luka ba problème boyna boy ndo mon logo bima ke no prise checha lobi ke sama lekio pas bilo ko ngwana et la vérité ça bilo ko mo boy zala ngala zo kamwa lelo suma beza ki nini comme on a Sam Chitu na ba Gibson Butu Kondolo ba champion du capel et ba esthétique champion esthétique ba noko belé na mona ya quartier latin ba renda ko sepela na stade de Martyr à Fally ma beza ki wapi ko sepela na ko jouer moninga yo ko jouer Fally zo sala motema pasi pona nini ngai boyi na posa aba mambati boyi na posa Fally ba dosenga batu mbongo na nzela susimi na Fally aza honneur ya RDC ya ngai chechete ya biso tu batu tu za na Congo aza honneur azo présenter drapeau ya Congo Fally Ipupa Nsimba DiCaprio
anel ka kombo vie quadra pesa ye eza honneur ba petit tout babima bima ba mise tout babima na ngwa sala ba 16 netifali azate pour mona ke mona o vierambo abimisa c'est fali poupa azana ba gaza makamuto asala a beta ba sta ba mamuto bien merci c'est pas na moté parce que nous vendons aux aïeux mutu avant émission oui c'est pas non merci na fali Pox avion et qui tikin il y a l'ingangate ah bon alingo za mosine a se pela langate yo na posa se pela yo se pela ne donc écoute pas na écoute ngaku tu tara muta lukela ba problème to be solo makambo migi zo comprendre ka te migi mais ngala makambo en fait ato linga mbolo côté me fundi makambo mbangu na ici en fait ce bolinga na raté entre vous mais quand même faut appeler na isengo ah migi na commissaire okité Porsche matin avion Porsche avion obi V12 96 et un avion banana 96 ti lelo kofi lo midai et ça Porsche Lamborghini parce que na lobit bilo bo mona mamba car lelo eza sikari en avion Lamborghini maramba ya na ba car en avion et banda kala ba sera 96 Jeep Lamborghini mutabana on kofi lo midi na mutukani V12 600 et un avion pour 20 sur la na JB na 20 sur bazana ba 560 560 JB 560 il y a noir ou 20 sonné il y a vert biso ça va petit venir de la paix vous comprenez biso ça va petit venir de la paix de histoire mais rambo ya na 600 coupés et il y a un avion question tout na benga fali pour pas tout na fali a yipsote oui a so mutabana au virambo fala yebi que oui to boité mais quand même faut féliciter pe fali Lamborghini et Lamborghini c'est lui. Ouais, Lamborghini, si je me trompe pas, Lamborghini, on dirait. Jeep Lamborghini. Et l'on a la première, tu es un automatique. Et l'automne, et l'on a la départ. L'automne, nous sommes la nine. Quand la départ, tu mais quand même, il faut féliciter. Mais bon, féliciter là, on a nine, moutou que ça musique. Il faut féliciter bah œuvre fallait à ça là bilo les accessoires parler dans les campagnes niveau na studio na kati yo mona nous allons prêtre ndoza mais ngala ngaiti c'est sur la vérité yo mona nous allons prêtre ndoza ngaiti bon le nom ba quartier latin l'autre comme maman ba palais ya ba car le l'autre comme ngo e banda kala ba ça venait depuis tu ba zala biloko la ba kala R9 ça venait depuis tu mutalix ça makas koleka au moment où on a toujours fallu si dans l'orchestre là fallu ba vieux ba danger ba prêtre mutata ba croco et ça va ba banda kala le ba ça on pour mon internet lingi ba tchara bilo mo pour ba comment on va nanda ku ka bossa ezate ba tala kaka base ba benga ngo base ya mo pe fallait sali base na bota na mutu kala ye na avion tout comme net il faut faire ça dans base et où tara pas biso tout bien avion bon il y a un avion qui tire ba zongo et où aéroport à quitter avion ko faire côté ba mon na malade na J3 démarrant ba vous ti mon fléri tout à l'heure bora sika pina sika matricule 00 ngabi virambo quadra patron mutambongo tout temps tout le monde a fallu ça biloko vieux papa na ya salaka biloko tout le monde a fallu ça là les biloko papa na ya sala yango déjà quoi dans voiture en avion mais ça quand même à féliciter la génération na bino muto ça moi bon ndako na li kampa parler na li kampa mige na opesa fali félicitations na musique ya zobeta banze muna yemba kitoko na opesa félicitations na mamutu ke mataki na avion te et bon on appelle dans ça quand on se met on na ville on a essayé normal la vie privée à mutu wana mamna mais musique on zobeta pour le peuple congolais de a fallu félicitations nzembo a fallu la linga nini Marlène tanananga nzembo na linga mingi donc ate ya beti alandi aspirine pour nzembo na Marlène za nzembo aspirine donc ya beta abeta oh toi zo la quartier latin musique a fallu za chacho ba Marlène les aspirine ndorode ya chacho et mamangu tala mbonge zobeta azobeta donc aza lokolo a palin mais ata sala ni yango na ndinga ba bomona ke la sabongo te mais na mutema ya mwana maya yibike note na landaka lokolo vie nanga po vie na mutala sanga c'est lui le guide il fallait ebine nyonso wana ayebi aza mwana maya aza masa mo apesa ba conseil à sola ne peut bien il pou pas dire plus à sola bien mais si ko ça malobini ni akanga Kofi bien face à Kofi Olomide mais ngala oki ngalo ba mingi face à Suzuki ndeni yo chango Kofi Olomide ya lo ba jour akuta na Suzuki face au pena baki si ko moni se muta ko mo lo ba bongo so ba bimisa ba vidéo ça ma ko mo cracher ba bobar ba bien ba bobar et comme déjà
3 bobards. Nenga bani na Suzuki, bilo bon ko yo so yebi ko za na responsable. Ko ba ko be au moins ata ça mazala mona Jaden. Suzuki azala mona Steven. Bana na ba ko bani so ba kutani papa na bete papa so liko feza za respecter. Akoko lo ba bilo ka bon na TVT. O ngape na bi ko bamba liko fi ya deuxième possible. Ça m'a kenna na nyongwa ko fit. E belé. Première voiture ba sombela e RAV4 na misu na vende la PO patron na bi nga kumba te ba lukulanga chauffeur nga zala na télémat na télémi bona otala na avenue de la paix 20 ans avant kuna nga na simba ka Télécel avec Kofi il y avait quadra numéro 45 245 Télécel nga na ndo simba nga la bureau na quartier la te tina monika na bureau na lotika la na lo na y danseur tina koma trouver ti koma lelo première voiture ya Che Guevara ya Sam Titu RAV4 ba sombela yango babina te patron abina patron nga na yebo kumbate et puis na ba Kofi est-ce Kofi Olomide Quadra vient na biso de azana ba libo mabeta déjà ba senga ba nini vient comment azana ba lar na est-ce que vraiment ndi mako kamata ke ti na place ba musicien orchestre mo répéta comment tu vendre ba PCF Sikrameli et ça va refonder Che Guevara oza vienanga et ça encore likambuya o comprendre que non ozo kende wapi mitala o mitali lobi ke nazo kende wapi na commune banana longwa quartier latin eloni na salle pesa frappe à part banzembo academia il faut mona oyeba ozo kende wapi ozo sala nini ozo compter ka ato ke lobeta ba lubumbashi to boy to ke beta wapi na ba nini nyoso wana mais ozo sala nini nzembu nini ezali ke non oyo ko beta frappe o beti frappe ba biso to vana betoyoka banana longwa quartier latin ezate nzembe comment soit madira podium anga Miss Nicole na ko kapo Kofi muta pesa makamba fula pour ma muzembe yekana eza conseil na zo pesa o cheki o petit no cheche de balle o ebinga be teti le plus teti na pesa ka toli mpaka longwa na makamba verambo respecter vieux na quadra ndengo zalaki na yo so ozo kene na ba ligne wana c'est-à-dire même ibiso tout to se placer to tala oh mais yazo ba beta avec quadra likofi ambo ça mo beta avec quadra likofi et bon biso to talo bo peut Kofi Kofi to vendre total biso ba pesa Kofi et biso to zat ozo mo la seconde lo ba ngo lo zaps to tikate pe comment te pour via vendre kuna avo faut kutana biso ba cheche de bal to vendre to tonda na wana sam tito lingi ngo mega Kofi lo mide o mo na longate pour ngam na obada na matraquer liboso et puis comment regarder na restaurant kuna na restaurant les en face et restaurant place ba yina Kofi bien ba tout les restaurant les ni dans temps il y a journaliste moi sibu ba mo asala restaurant mo ba lesa ba tukuna c'est moi si il y a master mo bo asala na orchestre et pas mon la mai ah on to ebi na bichote donc comment quoi na bango siège na comment on lia ba lia kuna ba tout ba linga profiter et comment le roi clique na bango ba kuta na ba linga profiter biso to tika avec quadraté pour via sali mingi ya bien vie pape ça sur net singa tchele balo mo na boy na za so na oyemba chante mo na oyemba langa te na kosi manzemba ko fe mona mo ba larmo ya lo mso ya bon mo so mo montre pe mo ni mo na pour vira ba fula apesa mo pepe eza bongo biso za ba biso za quartier latin dans auto lingate musicien mo ba no manquer moi même fallait manka ko fité aza na réserve mais à ça soit mo lo mo essuyer atindiki comme fallait dit que non Virambo abeba na azana kanda mo ane Didison na makamna bango privé mais tant que yazo yaka na kangana Didison ayambi Didison après soit Kofi ah oui ok ba réponse mususu même fali amagrave na quadra na ba CCC pour l'accepter qu'ils ont manqué mais zo tumbo la ngo bela bo comprendre ndengo tsholo ba siko a que non ba orchestre carbone comme mi balé parole wana lesquels nga mabe miki orchestre comme mi balé no tsholo bango siko ba orchestre comme mi balé orchestre comme mi balé te quand c'était là moko ko nango Kofi Olomide biso tout bima ba débriard moi na benda na Lucas siège mais tala mutuno que non papa zara papa siko na mémoire à ça mais ça sous bongo te akomi ko manquer ko faire ba ga beta Kofi ayeba après ko boka li Kofi surtout taille benga na 1 mètre ni oh et bon faire boire 1 mètre combien zomo to sur la vérité remonte sur la vérité ne babi sur la vérité frotter jaune ngo hein roi bilamba kala yebi idéologie na oloba cheke varo ko meka ba parole sous te faut retirer ba mona yo et pas ya Kofi Olomide ozolo ba azali a même biso dans sur ba voyage to kena banzela moko cheke
Yomo se souvient, premier voyage, ngana baba voyage batunyo surtout. Pour ngala yakala, ngala anciens. Pour mission on moni, tika ngala lobana pour na loba ni s'il te plaît. Qu'est-ce mo be renyaka na Kisasa. Ezara Limberjack mo ezara jean mais perpète sa pembe. Cheka beta nango 6 mois qu'est-ce wana. Taba etienne na premier voyage na Kenya, taba ke Kenya, taba utia na Talibo na bia. Cheke va changer ketch. Ba na bilo to ba koma ba Kenya awa na mona changer ketch. Ketch wana soki cheke va roza na mémoire nango faut raisonner nango ketch wana ko bossa nango te. Et puis jour vera mbatiaka na liste pour ba kene mikili. Cheke vara yoka na ngai to ya no makolo rato. Ti to koma na onini. To koma na Ethiopie. Cheke ibina cheche de bal. Ya la ngore ba bisuba tikala. Na na sepeli gara pour na okene mikili. Ba masala nga ba jibe to tanga la bango to banala bango avant mais ngalo na koma na retard. Ba masala banani? Jibe masana e jibe na wera. Jibe mpiana. Ba masana yi. Ba camarade na yi, ba tanga la ba classe, bango ba avancer na vie, ya ndako avancer te, le loko faire celle quand même keke a na liste. Donc souci ne zaïga que non, yé pas kene mikili. Le ko ba masana ba jibe ba avancer déjà nga pena zota mo avantage. Donc cheka ko bossa na profiter. Cheka ko bossa na vie quadraté. Quand on a vraiment aux pire vieux, tant que ils en Afrique yo to ya no mikili nzela mo ya la biso awa. To yebi ke batinda ke tinda et pas ba somono ba parti basse, ba nyo surtout ba bi ke no to sangi simbo mo cheke to tie yo no ke no zo ba petit. Donc moi surtout ya ba tontola, i musika sika, erigmente puis tu concorde na ba danser surtout ya ba lora mombili ba nyo surtout. Donc ezaki ndenge wana. Donc vraiment eza pasi comme on a Che Guevara a craché Babobar na niveau aboye ya ko manquer vient na so quadra oyebisa ba biloko ndenge wana. Donc eza propreté ko sala rango souté. So ba tindo na se on ba biro ba tindara onde akademe panzanaka. Donc bende esprit pena raisonner que non ba bitinda tinda o etchanga na berere. Tala ce erreur sopi au comité na niveau bisa kofi pena que non atenga pena ba ko misali kofi bien. Et si on te bosse avec Mouninga, Zoya, Mignon, Mikili, vous allez bien, à la tchoko, tu bois taboye, vous l'avez yodi, vous voyez, au bêtis, beaucoup. Au côté de l'esprit, pourquoi Che Guevara? Et sopio mabe, Tcheki. Et sopio mabe, il fallait pour ça le loko. Na respect, on a la paix, Sarayo, na biso, paix, Sarayo, yo recommande à niveau, au répondre V quadraté. Parce que quand on fait le baïka, que non, ça m'a bien, mais. Na regretaka pa linga makambo ngati ka eloko muke wana tala no ke bende la makambo so boti nyoso po ezaki na mutema ko sala su bongo te ngala petit na peso conseil na TV ko sala su bongo te ko filo mide 21 albums en plein succès yo na ozana album ya yo moko te Che Guevara to sola bien ozo mona te escalier ozo ngo mata eza mulai eza conseil na pesi mi excuse nga émission na o mais na zuka conseil ya oyebisa sam ti to yo kanga cheche de bal na lobi na yo ke au manqué ko sala su bongo te zaka conseil na pe suppose pire vieux ko felo mi pas za père na biso donc partout au tiamu te wala za vie na bobongisa moi respect et au sala be bat ba ozongela ba olinga na ndenga no kendo na bat ba olingo te ba yino makasi donc zaka conseil nga na pesa sam. OK, mi ko continue. Ezaki première partie émission na biso l'état na remixer à Papi Matalatala Matos Miroir d'Angola da Costa patron chef d'entreprise diamantifère mutu ya mbongo l'homme des immeubles na ta Kinshasa na Gombe précisément ya Papi Matalatala Matos très fort. Tu peux simbote na choisi Matata l'homme fort liboso na Nzambe na simana mo pepe Chancel Mbemba de midi. Tu peux simbote na Silas Kantompa mwana mboka international congolais Silas Kantompa na pesi mbote belé sur Rolanda Biso na pesi mbote na Edoka Mbe na Angleterre tu peux simbote na Meshak Elia tu peux simbote na Junior Malaïsa le mystérieux tu peux simbote il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Kari tu peux simbote belé Jean-Claude Mabanzo et puis Terry Lubadika les cavaliers solitaires na Kata State des fois très fort. Depuis ce moment, Fabrice Massamba, Red Mouta, English, Fada, Père anglais, na PC Mbote, traduction na mère, et Guy Baïna, colonisateur de la SAP, monté Mama Sylvie Baïna, depuis ce Mbote, Maman Philbertine Samba, moi aussi, Docteur Samba, Charlie Mito, Taja Souka, Niva Souka, la patronne, Yvan Tumba, Nakation Vex, patron junior, et là, la plafond, chef d'entreprise, Kenin Tsumbu, chef de Paris. Roi Bilama, Grand Calais, Mboka, Bito Coiffure, na Saint-Denis,
Jackson Domingo tu peux si bien son moté vous a connecté branché en scène pour moi bon dans biso na sur la vérité so na bato ko remercier na pe si moté na ngai na les rois Basakai patron oyo Simbi Kasavubu Mobimba les rois Basakai les rois Bambongo na pe si moté pas baisser mondele na pe si moté pas président Dios ya muke ya papate na pe si moté pas Igenzinga Mvandu place aux abe éclaireur commandant Poupou je te sali Tchétché de Bala en direct à Paris sans oublier GG Mokou à Poche Boyan Piaka Nathalie soit à côté na qui à gauche à droite Papi Mongo Diamant na Roi 15 na Luanda je te sali na Pesio Mbote place aux Ali sans oublier Zingaya la Mangrokoto na Yango na JC Mavinga et puis sur na qui à gauche à droite na Zongi na côté Bassi na Otala ba Nicole Mungo maman passe je te sali place aux Ali na Pesio Mbote pa ya ba comment les nani Dadi Mavungu Vungule voilà mon tout nanga na bo sanité les capables Maïndou Maïndou les capables voilà ami intime palais na pesio mbote place aux les capables Maïndou sans oublier na mon tout nanga oyakati na bo sanité Diezola London City na salut au place aux alliés Diezola le biga idéologie de Kenda donc il solo ngona marambo tout c'est bon quoi toujours répéter na Virunga mi genyema OK nga Tchétché de Bal de bomonanga awa na koma tourmo beta chaque dimanche na Virunga j'espère oya sur la vérité oya ezwa image na biso to beta kuna chaque dimanche nyonso nazana Junior Belgado leader na Luanda nazana Tripanson leader na Luanda ngamo Tchétché de Bal to sangani to koma beta place wana chaque dimanche na Sarcelles l'ex-ouvrier Sarcelles, quartier industriel. Si vous avez la gare à Sarcelles, au talion aux bis 270 et au Memayoti, na pied de cheval. Donc, Tobe Tawana et pas ma mère d'Ina Bikembo, na Vigile Bikembo. Alors, message à moi. Très bien. Beaucoup pour ça, mon cœur pour oui. deuxième partie, s'il te plaît. Voilà. Pour ça, moi, Jimmy, deuxième partie, c'est un boy. Ouais, septembre, il s'allait papi matalata, bien plein soya. Il y a papi matalata, la miroir, la moula, la matos, voilà, navanda chez na mushinda pire vie. Il y a papier. Voilà, boss papi matalata. Na embela nzembo liboso, ba nisete ba embela tengam na banda o embela liboso. Navanda ba benga na kezo mbongo na palanka. Nzembo liboso. Voilà ce que boss ya, bango na Jacques Chikia, boss ya oncle Langa Vital. Papi matalata, c'est qui passe à vendre na mutua, c'est qui fort. Patron. Maintenant il peut monter na yona pe il peut boire lui boss il peut boire lui bazara bango de c'est ça maison awa tout ça chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokisi na metro château rouge da kayau awa vous avez un kimbondo. Oh là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque fois nous la métro. Ils sont à numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur la place de côte. Azama Namboka, maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Bolaka, ma tâche. Tozo lobela makambo, ma tampon, ma maman, ma bébé bébé, ma maman, ma zotamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, pour na rolongola ba tampon, ma maman, ma nduka, ma maman, au bazan a besoin au sala taille, pour na rokita ma moune. Ma maman, au bazan a besoin, ya au sala ma forme, kangaza la tolo mounene, alingi azala na sima mounene, ma hanche mounene, dipende mounene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza, ndeka boyebi. Depuis 2007, on a fait un produit, il y a qu'au grossir, on a fait 5 mollets hanches. Voilà, on a vu ça, awa. Non, non, je m'en ai. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça, pour une balle. Ça grandit. Il m'a dit, il m'a dit, sinon, il pas et les autres étaient tellement vraiment, on a été victime, on a été oh, il y a un saut de maïna.
lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Tchétché des balles. Migéniema. Kissinger à lobby, il paraît, Virambo Sengae, Babimana, il paraît. Que vous mettez dans le quartier latin. Tant que qui message, tant qu'on a des vidéos, on a parfois. Bien tant on a bêté de au bout. On a les ennemis. À ça, il y a un peu de lingaï. Fallait amener sur la poteau. Ah. Fallait passer une opportunité. Alors, c'est personne fallait. Les Arabes, plus au fin à Kofi, plus fallait au lingo. Donc, ce qu'on au salle, il fallait atte. Ok, bien. Où est-ce que vous avez selon que non, mon zindo. Et puis, dans les commentaires, vous comprendre que non, la vérité. Qu'est-ce que c'est Azari coopérer en couille. On a TV. Oh, na yé bien bien. Vous avez privé na yé. Dans quel Bana on soit 30 ans bana boloba maka. Ni comment côté là-bas tout trop, mi gozo même cette mission, migi. Comment côté là-bas tout trop. Vous le quoi qu'est-ce nzora. Moi c'est le rôle qu'est-ce nzora. Aza moi c'est aza serre. Nzora aza serre. Tala santa nzora ndé komi. Vana na tala bien concentré. Au moins que azo bende déjà. Quand même tete oyoka sangwa. Na kombo na Yesu. Amen. Sangwa ezala malam. Que nabika to oyoka sangwa. Na ezala malam. Na kombo na Yesu. Sangwa za ba façon nyonso. Msuba memi États-Unis Canada. Ya ona bika tete oyoka sangwa. So otali bien. Santé de scène. Amuto munene déjà condité. Et longa venzora à quoi c'est longa vena so pour que son nom repose un peu nani vient ce système madiluta. C'est comme moi déjà bon comme ma bé. Nzora zo porter ve madilu na zo comprendre que longa zo changer quartier. Ils ont changé té, tilelo. Nzora so ayebaki. Fala na ba prière bien. Ils ont conseil non, on a pas ça ba conseil. Na pesa rabat oui na pesa wa conseil na pesa dia sam conseil ça mayo kinga qui sinzo na pe na pe conseil ala na ba prière soit salaire nzambe mourayibi bon musique na ba réalité belé aux musiciens on a na chronique youtubeur on a na youtubeur pour on a youtubeur voilà ma musique na bien tout so tinda ki ba prière pour aux musiciens ah ça l'effort ala na prière akeba. Ah. Qui c'est nzora pena il faut keba nzora keba au moni fromage jolia Hollanda sucre wana so landi sucre ko kenle keba zara moi prudent so za prudent te ko sieta to simba muto abiso tout tu tires les balles etikali nzora na bien le loter kala na kena rotra petit na so danseuse bibi sucre. Nakita kuna na ville. Nzora bani pe ma musique kala kufite, azali na jiba kufite na kufia kufite. Nzora abanda na pa jibete, Nzora banda la quartier latin. O epesa pistonnage pas fumama yebana na mamnyos.
basera azalaka na quartier te nzora bino bato bamona kisi nzora lelo boye te kisi nzora azalaka danger soki abimi boye star kisi nzora abetaka basilipa baversas wana bapartout bado obeta nzora azalaka bachainete baor nzora moto astema ete kisi nzora bato bamoni bamonaka nzora boye me nga nayebi nzora mais yango nayebi se napesi yo conseil nzora landela bapriere zala prudent fromage wana ozolanda rosiete azala prudent makambo ozobimisaka no te po osepelisa kosala makambo po osepelisa et puis nakebake fale olinga so bamakambo teke so oye na likambo naloba mpo na kofi po na te fale olinga so biloko wana te fale alingi so makambo wana te fale akomini normal asasali basuccès na ye akomini bambongo na ye akomini mutu mo calme o makambo fale atinda babeta mutu makambo azala so nango te akoma normal so yebise makambo akofi osepelaka ayoki mais mutu aolakisa fali kofi olomide aza te po fale ayebi kofi bien ve na ye yango wana so osala babese olukili ya nzela mwa lisolo mo bosali mpo esekisa mokili nde ozala batia date opo te esalaki yo bien nzora esalaki nzora bien babiloko ya koluka yango wana aso okina makambo te kofi alukaki abima na nga mpola nini te ta mosusu fali aomona kaka boye me fali ta mosusu aosepela te mpo nde ozosala boye un jour solongo mpo omanke mpe nga fali c'est ça Nathalie Kelly Charleston aza musicien te aza parmi bastaff afali bavanda na Canada alors oui Kofi soki aza Kofi eza mpona bagénérique oyo basomona basala bamboshi epasa basala de Kofi lui-même internationalement parlant international aza na rumba te oyo eteka miziki ya Kofi libana ya mboka ete na ba-États-Unis bakanada senga moto pambe anga moto pambe bana pango imoni mambe na simple nga tongo konga pepa fina omunika yomo oyembi sikoyo olanda maloba Charleston wana senga pe bamindele bayebiongo tala bige fagoya bamona ba Michael Jackson ndenge nini tous les missions nga voyage na auto na Lincoln Center bon mission bazala na plaisir que non Kofi Olomide poto kenda kora ngo to mona Michael Jackson face à face boy soleil wanga betra li solongo eza chance biso to mona Michael Jackson boy face biso to mona boy oui to ina sala tanta na Afrique d'ici après to beta concert moko ya kora yango wana Michael Jackson na to moni question me repose un peu Nelson Mandela to moni Michael Jackson biso to mona epona grâce avec quadra yango ba valeur to ngolongola on a lo yingete sko ba bunga ka noki osimbi 100 millions 300 000 euros 300 000 dollars allez obité au bosani ba to bosana raté total ressource so na zongi senga nano so na zongi wala ba mboshi na somono ba ya pété po avant mboshi na somono ba ya ezalaka Maman Manzungidi animateur, maman animateur. Après Manzungidi, tu es Bivens Rapa. Abora magie. Ta. Olingyo kota ninga vile tokomele. Mama mutuka muneno yo ekangize. Somo nazara te namboshi. Mama mutuka muneno yo. Bazala te. Nzembo vira mbaemba waemba sikoyo na yembi mama anga vinanga mobimba atana sengi bolu bazalaka te biso tozalaka te vira mbazalaka na ye déjà ba muso baloba makambo eza par terre eza na pouvoir te baloba na ye wana vi kwa tazali tango vira beta biloko ndenge nini bakimaka makambo oka palado imanite bandanga na yakie na libumwa mami nani na sina finga ye ngana we nzeba mawo nani na sina tonga ye atako bolinga kanga tebo tika ko finga ngai eza rumba te ekota ekenda so kile nzembo nati na nzembo yembela moleka ba chance ezali vira tala wala zala ba tibia kindoki na biso sofana na ba fali boto vana te vira zaka daji même masalange fanjo ndera zawana même fait ba tout ba bike donc confiance à daji ba wera vention de ba yebi de ezali makambo ba oluka ba créer na ninga sima vira wana sali ba makambo moko boye so to beta histoire to robeta ona nzembo o yembaka ngana sala nini penza
ngana sala nini vraiment pongana bongana la vie po bango balinga kanga batika koseka kanga e lokola baninga e moye moko soki ezali bashana tuana siko tolongolaka totika mama epoka somona mboshi mitu na se fait ça là Charleston c'est Charleston on a ébiété Kelly Charleston bon na ndinga ma fingi été mais na yebino na zoye ba été mais a lobino tam suka pour le bala sentiment a beau saninde kofia zana ba tibia net banzembo ba kramogo pam bam ba change ko faisait belé la nani kramogo baba ngo kramogo lo sambola nani tala ndenge bananyo kwa maipona shaula kramogo mama la nzembo viazala ba tibia danger so to banotanga awa to aussi sati to nzembo yemba nzembo Yahweh est-ce que c'est vrai ça Yahweh aux miséricordieux simba mbongo et ça pas nzembo Yahweh na bolingo Yahweh mokilo tikisa satan via Yahweh bimisa mutu na mapata ba histoire wana via yemba nzembo ba si wala uta tanta to ya ko kotana te ba nzembo na yembeli ba si succès via nzembo ya merci prière au vieux papa wemba yemba yebi sangai mwana mafifio na lembi pilobela ongobela ya bato nga na lembi ye nakozoka na motema awa yokeye banzima aso chéri mon amour tout radié pour tout toujours le bon aso radié kofi tala nzamba pesa biso ye azaliki to lengele kaka mabelo so wana mutako mona na moni mais to lengela vie wana to zelate que no to lengela kaka vie totala wa mnote vie mingi zo kumela mno pour vendre abeta ba scrabble mais viaza na tibia osakana tazala ba histoire banzembu somo na tangelo banzembu na yembelio eza ba frappe ya makasi oyo kutuna bakilelo e kozwate po ba ancienne yango ba lingela Kofi Olomide ati nzembo oyo o abeta civilisé non ngana zalaki banda okenda na koma na rester sauvage tout bossa na nkabe pour nani histoire Charleston na lobi bongo toki na nzembo lati banzembo na tilelo betana na ba fête tilelo fête tout banzembo to do ba awa betana na ba soirée même ata mona 18 à Bali nzembo na beta voilà Enrique peng et ratakate so wana mboshita somo bazalaka total ils a pas very on gâté na obimisa yong mwenga obikeno le respect na fali coup de chapeau fali poupa o tchéché de balle lokolo bima na makolo vie quadra yango zandingo zawana mona mai fier na yo mais sam tutunde au gafé mais bongisa na veno quadra o tchéché de balle mtaolo la bona bamba chapeau na sepo et luka ba problème midi tchéché de balle ba conseil raison na poto yo tcha date bon nga vana na tcha date il faut na tcha eloko moko ezana ebete kangana na succès eloko liboso ezala yango wana au moins le résumé salangai mukentonga batbayaki na bango mwandambo Lacoste batbayaki batbayaki na bango mais ezaki pena ndenge sengela giti pona nini azana eloko ekoki kobeta te ningisa mikolo ezate so tche eloko mobe eningisi batu alors au tcha date au monde a bête concordé et aux zomba mort donc ba Bruna Boy ba bête ba Stade de France mais fallait qu'il fallait na somme ta bête en liboso mais fallait bête en la ce qu'il fallait comme deuxième ce qu'on bête en deuxième mais coup fait le biso ba congolais ka nyongi biso pour fallait bête en na sima Bruna Boy OK ngai lo sambo nga tchétché ba ezaka que fallait pour pas bête en ba star africain surtout pia na ngeza ki yango wana Katalai lai incroyable quoi mais pas ce soir na lala te na liate journée ngo pourquoi Bruna Boy beti avant star na biso fali poupa ce qui biso ba congolais fali na so beta pour fala za biso il poupa nelka so ka beta ka va Bruna Boy na ba Bruna Boy ba ngolo te ba David tout ba ngolo te parce que ba biso ka na 3 points bele bongo te ça 3 points Stade de France et ça 3 points ba beti biso bon même na mitu ta fallait attention avant libre place à za aoka passe na motema
ah Burkina Boy a défensé nga ok fallait les guides comment fallait non Afrique ba gêne mais na histoire icône Kofi Olomide il y a ça parasoleil attends la mission son assez aux hommes na si on n'a pas après tu auras fallu pour il fallait pouvoir conquérir comment il y a faire go là-bas fallait faire pour conquérir fallait ça faire conquérir faire ça fallait pour pas voilà on marche pas les mots oh yo faire ça là on a fallu ça là oh fallait ça là on va faire ça là du coup maintenant que non qui dit vous comprenez il y a moi on a so conquérir les ana nga ba o tu basi la 6 nga na gagner ba il y aura succès hein oh tchétché de balles dire tout ce qui se présente devant ma gâchette je tire ta oh et suis CNL animateur na bien ngake ndoi mais CNL tozo beta na boîte moko boye pas Sorel les arana place moko mbosha za robeta na makamka ko yemba ba chante Kofi oyo ngatema na bimisa egi avec Kofi yelo kwa yemba ngo na voix na bango so nga so la yembi ba zo craquer tchétché yende ko azo misa ko Kofi ala talika bemba mo semaine na yemba mo na répétition ba ba ko limbisa boya nan CNL ka moko ndoi na ngam na recruter na obeta dumna ba trio ba obeba kalo nga to sala ngona yi mais aki côté la ngantsoki oh non ndeza boye tchétché après ça ngambote moko dimanche wana ti loto ko mona dimanche na bel fort tchétché na bakisi avant na eta tikité akimité par jeune on a Sorel aki epseke no Sorel ndeza boye pona za na calme pona za kimi faut tchétché lungu mais bengana ki réseau bengana li ngwana kuna ba ko bengana ça que c'était eza yara to kutana Sorel le organisation to Sorel lo binaka tchétché o mo te muto azole la trop to ko tchétché na senga bino menga betaka na virunga ba ko tchétché nga pe poison pa CNL na de na place na virunga na betaka pa merde na bikemo na zonga na betaka na kuna na ba mbongo na ba nini bola na bino biso so se nga pasi CNL esprit musical ezate a banginga na ebisaki na CNL zo banga nini ozo banga nini CNL ozo banga ni o tchétché de balzano à l'aise bino o animateur mais na chant tam suna o tindika ko leka ngom tisa be ko tindika no lo mo ko shono mi de lo go tindika ko leka toujours na opena bat ba tala biso ba comprendre maintenant que na yo zo ngo pena bien ninel moteme tonda wa bolingo eza mabete ndenge na linga kayo eza bolingo nzambe moto atinda boye l'amour eza elengi soki bakolela yo ae oki eloko CNL azaka nango te ni bamise to bauta quartier bazala nango te ka ngam na nga drumer na zwa côté par la vanda petit rambo soki vi rambo ye na hippodrome de Vincent omona ngamo na robeta drum mais c'est tozala bangana biso to ya ba paria omona ngamo na énergie na simbi micro pour na robeta ngana Cambodge to chape na drum wana ngai awa Cambodge liboso to beta na hippodrome de Vincennes le 19 juillet on somme concert à histoire ya munene o ezala na histoire bana makamandule banda hippodrome de Vincennes ndule ndo bat bazo zela yango wana o bat bazo zela nde yango wana bat bazo zela te ba mona ke no sama manke Kofi te bazo zela ngote bat bazo zela ke no ba mona fali pour pas beti stade de France mais Burkina Boy ko beta ngo vailler et suivi sur ma musicien à Congo. To nyongi. Ok, il fallait pas. Il fallait biso avant Burkina Boy. Tout le monde. Bilo Congo ya ngwana. Oh mon gars, c'est ça les émissions ngana kenana originalité. Ndep CNL au monde yoki et ça les passe alors serait la réalité pas boutika là au bêta. Donc musicien faut avoir un esprit. Musicien faut avoir un charisme, faut avoir un esprit ba kenalo babuna sala bo. Ya moni lelo tout à m'amener les okende. Album au fali pour pas bêta qui wana ya ba o auto bêta ba bien Arsenal ce qui a ya nini album comme on est na baraté on ataki costume ya vert wana ya rouge sur vert bo album tu le ka suka na o album on est juste sacrifice à makasi et kangi bêti partout pas ni moi na ya Rambo pour faire ça mon Rambo honneur mais si ko ndenge disque ndenge bêti la qui ya mona ngi taqué Stade de France mais Stade de France Burkina Boy ay même chose ay loko wana do loko zo swa biso tozo lala temu tu paska ya ngona Burkina Boy auti wapi Burkina Boy abebisi makambo Burkina Boy wana Burkina Boy abomi je ok biso ba Congolais toza numéro e fali na biso ipupa dimdenga za le présent
Mais Koufé était fallu il peut pas massa bêta à deuxième tour Koufé na monter massa langai. Et ça rien, mais tout ça gaga. Burna boy. Obi ke plan na po tonda na mona mindele pe ne belli na ba noir ba sangani. Mindele ba oti ba Canada, ba États-Unis, ba Angleterre, mindele na bi mindele. Ni resta do na fo pe na mindele ba kota makamna. Ya ça na mona ki mindele na batu mwindu, mais mindele ba zaki belli. Mindele ba ki belli. Na mona lo ba zaki ona. Mais fallait pas soit bêta qui mindele na ba. Na lo ba pona ministère na biso. Burna boy. Pour fallait ça ministère soit quartier la terre. To lui rappelle to ki na neka pe bouité pour voilà œuvre na biso. Bon na biso et là on a ce photo lengue la paye fallait na biso. Très bien. Il peut pas la biso donc bemaye le roi bébé na biso moi on a biso moko quartier la terre. To linga ku te ba ke na gauche à droite. Marie-France Aimba yebi. Azana Bruxelles a yebi. Mais Burna boy logo yo sali. Tout ça. Mais tant qu'il fallait au bétango. Tant que robot ça concerne Burna boy mais na on a réza passe pour mindele ba ki mingi mais fallait pas autant de ça. Na mindele rassure. Tenasina pesa ki mpepe mon là-bas non fallait pour l'andimo numéro 1 bêta conseil mindele ba plein mais na moni avocat qui explique tout on a fallait au bêta mindele ba za plein. Ah. Fallait autant de ça. Kofi pe da bêta mindele belé. Ah! Biso voilà ko lo bata ba Lincoln Centen na bêta Lincoln Centen mi se Congo bana Congo banda. Lincoln Centen nana sa bêta kuna. C'est lui-même Kofi Olomide. Voilà quadra. Ba bêta na ba avion. Ba série on ba bêta vira mon avion. Vira mo ba nous ba car na ba avion kala. Ba GMC ba mutuka munene ya na avion ya na matadité mutuka munene ni sa patron là le retour via ça là mon il fallait mtaza na lokolongo ah la sara que non ba to wenge bo comprendre que non ngala utande pas quadre on a wenge pe nyonge la rafali et nyonga ta tu vois mon anese et nyonga mon mai pour moi na za na makambo zoom. Merci Tchétché Libal toza dimanche. Oyo tozala wana na Sarcelles na Virunga les gars ambiance oui merci beaucoup na passage na yo to retenir ni d'abord retenir car Frédéric Elonga lobaki que non yemo va charge jamais Junior Belgado azaba frère ototi na ba Luanda na ba Tripanson ba tout bozala na Luanda boyebi bango boya otala bango bo mona bango to beta na bango donc puna to beta bango dimanche alors na minute oyo nga Tchétché de bal naza na dosement esprit à idéologie à vie na limite na sala makambo na mbangu po ya olukelanga problème na dosé nazo bongisa so na sisi makambo ya car na nga na ba palais na ngai na Afrique na tongi après na ye na tien instrument na nga na zongeli bino na ndule po na boy na za dirigé par ba fanatique nga mo la bendi na nzoto mais naza na Tchétché de bal na zawana na nzemu na nga ba nzemu na nga za bien bébé izali pona nini okatelanga mino na bolingo mabe lokola mino ekatelaka lolemo mondelo nabengi yo na tchombeleli ememinga ntina répondere soki oboyino okoyokanga tinda ta message mpuku akota na ndako ya bato afuta ta garanti te ata bozelanga ntango bana makambo na nga naotalaka tout le mise baosala mais yango ezala somo bamalokelo te après fali na quartier la terre Tchétché de bal po après fali naomona motu mota bima ti lelo Egyptien na osa makambo pe butu kongolo je te respecte place aux ali mais to lukate ezala na moto ndenge fali azana ngo so wa moto na ndo mutaoya na ngai po biso to ba na like fali azana tomba to mboka na biso ngo mboka na bango ya biso bata like ndem tuzo compter soleil wa pe mikolo moto wana braza kutana concert ndé weekend na repese ba courage pour azana grand frère ne choisi matata après na concert na poto bon na noyeti e ko beta biso za bon mi yo sombe ba bien ministère soleil donc ça promotion promotion au salaire il y a des problèmes qui ba kota la vie ba ya boité tu as devoir hein mais peut c'est chance quand même soleil on peut chance te soleil aza mutu na pesa ba chance belenga mna zona kele na na quartier na lobo c'est chance mais atilika yo tete so ko to kutela ngana to bunda so ininga bi oh vambran yo répéta na orchestre na ngambo lo pangu mlangeza boyi na kan Christ-Roi ngamna yo setala lokola académie Panzania yo okobeta la quartier te o te kuna bakisi ngabi makolo blanc mambote to kenda garde civile makolo koko maleka prêtre ayebiango garde civile soleil arcadiniero titi na ba massa msuto oke makolo parce que au jour na leke mission c'est le leke mission ngana eko leka na lobi ke non ko faire réquiter ba musicien drummer chanteur boya o to kutaki plein libanda so ngana yana soleil to panzane bien lokola makolo oshwe tito yana ese soleil bozelanga libanda na kota na kati to na koti mo ko faire nga bengo ba musicien ngo na soleil yaka
nzambe aza likolo azomona so na kosi nzambe apénir nga donc soleil azaka musicien na biso aza motu na nga donc nakoluka te na bebisa so soleil lelo amati mpe succès makambo emati esala bien mais souci nanga ezala nini nga na mwana kasavubu fala aza mwana bandal ye mpe falaki azalaka na makambo ye ezala mpe kende kif mais namona trop ezalaka mwa boye mais côté esprit azala esprit wana nsoni motu na nga mais falaki kave mpe tozala mpe faut passer la chance dolinga na pe chance mutu na biso te yeno na banana no ko yebisa bato ke no te tchetcha za frère nanga so na kota 47 te pona yenga na opie chance très bien premier date to soleil wa kala mingi tana ndulu na poto la ana Brazzaville bana Brazzaville yamba bien mutu mala masola bien aibi ko respecter mutu aibi ko pesa pe mutu valeur soleil wanga donc tous na Paris Guy Van Brand de Bodina merci na passage na yo merci na bandiko tout batali biso vous allez connecter vous allez brancher on est ensemble merci. Thank you very much. Le soleil brille sur Kinshasa, les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour éclairer chaque débat. Solo, la vérité chantant fort. La foule suit son essor, la vérité